papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa Mokosa Kilima Goma Giselle Irene Masiandoki wa Mokosa Abisana kwanza muna wa Amange wa Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona luka mutala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mikela libala na yobilo ko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Bonjour, bonsoir, na bamoure zignon soba mesana kulanda. Irène Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai pour esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozilaka masolo ya Irène Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso ba o nanu basabona na site te bo sabone o site ya mama bino ba o déjà bo sabona bo partageaka bo aimer vidéo parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te toyebisaka bandeko oyo bazana masolo na bango bazana ba témoignage ba na posa kosenga conseil na ba mama na ba papa ya Jérusalem bo hésiter te numéro na biso yango na eza affiché benga biso to kobeta liso na sokolo bitanga kombo to kotanga tanga mboka tokotanga so bikotanga te betaka ka lisolo salela kaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie biso to salaka ndengwana merci na bandeko bazo soutenir biso to pesaka ba merci ebele na Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa balobi respect na mama Vende parce que ya mibla Vende ndako na Verchache la patronne Betty aleki mibali na mbongo aleki mibali na bandako bazwi wapi balobi sponsor ya mbongo ebele ezalaka yo bambule be tozaka na Betty la patronne c'est que ça va merci na Meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi ya vie na biso Jansi Bolanga beau-frère na biso ya sir vie Jansi Bolanga mutasambwisaka yoshi mutalataka kitoko na kati ya Londres ezalaka yo mobali ya Meta la brésilienne papa ya biso Jansi Bolanga umela bamurene bamurezi nyonso mama Irène ayaka boye si tozobeta masolo ezosala bien makasi parce que mama Nela na kati ya Londres motema papa Nisi Mbula azolanda biso mama Nela ça va moto na nzambe respect merci na Naomi Abele eyale na kati ya Luton wana mbala moko na moni papa de Gaulle muwengi bamurene bamurezi mama Irène ayaka boye tobetaka masola so tobetaka aubergine te topesaka ba conseil na bandeko bazolanda biso mama Irène asalaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vindeko bayokaka kaka tango bozo partager bo partageaka na sentiment te bolandaka nde lisolo na beteli bino lelo to na eko betela bino eza lisolo ya ndeko moko abenga na France bi mama Irène pesa conseil na baninga pesa conseil na bandeko totika kosala na mabe
mabe na mabe eza bolingo te. Pourquoi tolinga tosala na kaka mabe? Pourquoi tolinga ka tobomana? Naza bien leona ya na nga fifi tomola japonaise mama na Erastine tantine voisine tosola kitoko. Lobi soki fifi akomi kozwa aleki ngai na komi susu mutu ya keto pembeni ya fifi tomola japonaise mama na Erastine seke mokili eza malamu te. Bamoure na bamoure zinde kwa mwasabi mama irani naza na France na débrouillaka vie lokola mutu nyonso na poto alukaka vie. Nazalaki na moninga moto bandai kosola ne malamu azalaki lokola ndeko. Diku ndeko wana abendana nayebaka te ayoka nini bayebisa ye nini na tonga na loba ndeko asilika akimanga na mobali na nga ye paza couple biso pe toza couple atika biso ki camarade ekufa kaka ndenge wana ndeko wana apesaka biso lisusu mbote te toyebaka te pourquoi apesaka biso mbote te mama irene na debi ezalaki pasi likambo nazoloba ekomelaka bate bele na poto oza na mutu moko bosolaka boswani te eloko te diku akangeli okanda zolo biso lisusu te okoma komituna ayokanga na likambo na tonga ye okoma komipoze ba question bamoure na bamourezi peut-être pe komela yo landa mama Irene très bien boko comprendre pourquoi ndeko na liso na Irene Masendoki TV to beta yango poto yo kabiso pe to teyama mama Irene tozaki na bolingo na ndeko na makasi to kabwana bongo eleka nango tozokende ba 2 ans depuis to kabwana bongo likambo lekela biso na kati to yebite mama Irene naza mwaso na bimara mingi akenda Congo na débrouillaka na tekaka ba café café na tekaka eza ba café ba basalaka publicité boyokaka ba café moke lekaka mingi na télévision basalaka publicité eza pona ba papa et daka pe pare na diabète ba café na boyokaka baloba ba kombo nango mingi mwana cité bana ba café ba eza te bino ba ka bisolo epesaka mibali makasi soko za na faiblesse sexuelle omeliango ezalaka bien tango famille bazalaki malamu maman apesi biso bisolo na famille bakabwana bazalaka bien maman wana ayebisaka ndeko wa mwasi biso bisolo ke papa za na problème aza faible azokoka masolo te et puis basi ya poto tolingi koleleloko wana mingi ba mama boyoka na remarka eloko wana trop na basi ya poto avant to niata lisolo bien basi ya poto soko za na mobali na ndako soki déjà no monieka moi faiblesse bandi kolela papa nzoto esala te papa so tele matin ba mama pona ni bozaka na patience te nzoto eza na bolembu nzoto abato nzambe nzoto fonctionnaka ndenge moko te biso pe basi tozalaka bongo soki boyebaka te ba mibali po balobaka na bango pe kaka te tokena bamona so ya mo pe moi faiblesse ma pe moi wulululu awulu wala akayenga mutema mère a parlé 2-3 jours moi 4e jour pour mona jar système ebongi moi papa ba mona ba défaut maloba te mais biso basi tozana problème wana makasi tolingi kolela papa boye na boye papa zokokate bolingi kobeta masola buzo ba mama mikolo bolanda lisolo akenda kobetela ndeko apesi biso lisolo o tozolobela mama na France muninga wana bakabwana baloba na kataki koyebise ke mobali naza na problème faiblesse qui sexuelle ye mama apesi biso lisolo sera zolanda biso azwi bate wana apesi mwasi amelisa mobali mwasi amobala amela bate wana boyebi yango etekamaka soki 25 € ekotati na maison africain te wana etekamaka nango likolo nango mama oyo apesi sola kenda Kinshasa yaka na mwa batangawis apparemment mama apesi so atekaka biloko oyo esalaki bapapa bopikiliki ekola atekaka pe na bate wana azwaki so babiloko ya mike mike apesaki ye soki pa mela ye soki pa saneni mpona bopikiliki ya papa banda papa mela biloko wana eza so talaka balobanaka te 2 ans baokende do bapesaka yango avant 2 ans bamoure na bamourezi bolanda sonde ezokende mwaso balobanaka te ntango molai bazokende 2 ans balopesanaka mbote te diku atala mokolo mosusu bapolisi bakoteli bango na ndako bamoure na bamourezi bolanda lisolo koto très bien pourquoi tozobetango bakoteli ndeko na ndako polisi ezalaki kaka ne passé na décembre bambila bakoteli na ndako bandi kofuye ndako bafundi mwasi oyo atekaka biloko ya mabe biloko azoteka ezopesa bato maladi bamoure na bamourezi bolanda bapanza ndako ya mwasi bakekuta bangadiadia bakuti soki bate wana
bakuti bate mosusu basalango soki na matière soki ya moringa bambila bazwi biloko nyonso bakutaki na ndako epare bakendaki nango soki na laboratoire selon lisolo ya mama oyo bakonvoke bango na France bamama bozoteka biloko bozala mayele kimutema mabe ezali gratuit ndeko ya mwasi akoma kuna nani afundi ye ezali muninga ya afundi ete po atekaka biloko eutaka soki turki soki wapi biloko bashere ya bilamba bakombo te bafondele lisolo na leta mpe bapesi yango sens mbila mpe aye kosala mosala bake kokanga biloko bakute kuna bakuti mababi biloko mingi ya mamana eza na badozi te selon mondele eza na dozi te babengisa bato bamela yango ndenge nini parce que biloko eza biloko eza na badozi te eza vraiment biloko basala yango eza contrôle malamu te sika esalameli toloba bongo ndenge lisolo ezokendela mpo aya toza na poto bamoure na bamourese bake koyoka kuna ebi na poto soki ofundi moto komitungisa te polisi alobaka identité ya moto afundi ezali couple ane eke kofunda mpo na nini bake kofunda bolanda lisolo il paraît pendant 2 ans batika bango papa akoma koyoka na se na bango ya mibali ya libumu pasi mobali na ye bakendaka epai ya médecin parce que ça fait 2 ans bapesa na mbote te bakenda soki pa médecin basala papa ba examen ndenge so traitement mpasi bandai kolandela papa e komona ke papa aza na cancer ya prostate bamourir bolanda cancer wana euti wapi selon couple wana babi moto apesi bango cancer ezali mama wana po apesaka bango te ya komela yange kokobebisa nzoto ya papa mais mama oyo alobi muninga elaka lisolo eleki deja bambula po 2 ans yango balobanaka te seke ezalaki avant 2 ans ke papa ana problème azotelema te azokoka te ye atekaka bate na ye bolanda lisolo très bien azoloba na lingala toye kobetaka lisolo mpona kokebisa bato koloba na bato eki motema mabe ezali te wana amela médecin te mutaisi bango ke ozwi maladi oyo mpona te oyo omelaka te papa aza kaka na cancer ya prostate kolandela tata wana apparemment abandaki programme ya santé avant yango na bino moto bozoteka biloko mama opesinga lisolo yoka na yebisa eloko biloko bozoteka eza malamu po bato bamela eza mabe te mpo na afrique mpe batretaka bato na kisa bokoko me bobosanaka te awa toza na Europe banzoto apoto eza banzoto ya ngwanzu yaya bato apoto presque nyonso bazalaka na maladi na nzoto okomona nabi presque nalobi nyonso te omona mwasi kitoko kaka nga nakoka su talon te makolo ekoma kotungisa nga te nalataka attention na kiti na voiture mpona kota na feti mais ntango akota na feti abini mais ntango azonga na ndako lobi akolamuka te makolo pasi malataki yango kata na kiti na voiture bamourir na bamourisi bolanda badefu tolalaka na bambeta po totango tolamukaka totelemaka mbala moko te ezaka enga mokongwe enga lobokwe surtout ngai iranso naka mikolo pasi mosapi pasi nabenga afifi tomo nabengi grande sere nanga paster yaya nazoka loboko pasi bo yebe ya mona makambo te yebe ya zakari tulo mosi kitoko petai yo po yoka yango soki yebe bien nga pe esalaki nga nazwi kimia ngai ngasolaki dule fu mutu pa yoka mpo tozala mibale mpo nazala soulage naokosa bino te yebe ya zakari tulomba mosi kitoko petai mami la pli beyebi lisolo oyo banzoto apoto eza na bamaladi ebele bamourir na bamourese yango wana tosala attention na bimelamela oui mama oyo aza na pasi bafundi ye na leta auti tribunal na France bandeko ya France miko batomboki na kofundana bandeko na biso bakongoli na France molimo nini elati bino demongo ya kodetruire baninga bo eza ekomi nini bato ya France mikolo kofunda baninga otekaka biloko nokomi mal à l'aise bake kofunda pa polisi atekaka biloko na ndako bato ya France mikolo molimo kofunda kodetruire bafamille nazo comprendre te bandeko ya France boyamba yesu masolo ko mokonzi mobikisi bozofunda na mingi c'est pas bien ekomi kolandana eza kitoko te soki oyini mutu yina mutu kopesa sumbo tete loboko na yo moko za na droit kokende kofunda moninga pa police pourquoi baya kopanza ndako ya moninga balobi ke ntango bakepa dorte bamoni mobali naza na cancer ya prostate selon bango babi papa azwi cancer wana mpo amelaka bate ya mama oyo nde bake koporte plainte bake koporte plainte ko mobile azwi cancer pa mela ete bake pa police bake azoteka biloko ezodétruire basante bakongolais bakisi ezouta Congo
et soki bamvutaki mpe bapolisi yango e soki mpe ezalaki nini bapolisi baye 4 na ndako na 9h du matin selon lisolo ya ndeko na biso ya mwasi bakuti bana bakuti papa bakutaki bango nyonso na kati ya ndako mokolo yango babandi kopanza batia bango mal à l'aise papa kuti paka komai kolenga papa si akoli mwasi azobonda ya nzambe nasali nini bazwi biloko nyonso na ngadiadi ya bamemi biloko nyonso bake nango bate ayaki na bakisi mosusu bate autai nango kongo parceke autai kouta kongo sika abi nauti kongo nazongi nasali kaka 8 jours na ndako mama Irene lokola bayokaki kaka nauti kongo nauti kozonga bake kofundanga bazwinga biloko nyonso nayaki nango mama Irene bake nango tala mundela memi na mbika ake na mbika banika biloko nyonso ekei mama Irene na debriaka na tekaka mwa biloko mike biloko basi basokolelaka nzoto nyonso mundela ke komona lobido Irene naza na problème utafundi nga eza camarade wana nayebi te na seni soki papa aza na cancer tobela yesu masi ya kobika nzambe napesaka lobiko lokola papa melaka te yango wana papa komi na maladi ya cancer bato nyonso bazobelaka cancer bazomelaka kaka te pa na ngai mama Irene ki motema mabe moto esali famille wana eza na problème na nga eloko toyelaka toyebi te yango naye kobeta lisolo pesa bandeko conseil tokoki koyinana tokoki kokabwanaki camarade eza problème te po avant tozala bacamarade na nga nazalaka ya mutu yo mpo ozalaka mutu elobaka nango Jérémie Chabani nafandaka na libomama na nga 9 mois nazalaka na mutu te nazalaka nga moko na mokisi oyo tokutani soki esimbi tokabwani mutu akokufa aza te bamure na bamuresi totikaki moteya mabe mama apesi so na Irene Masendo kitivi baza na bamerde mbila pandi ndako na bango bakomi baproblème talaka mbila zwa bino biloko ya bakisi oza nango eza na dose te bazolandela bango sikoyo wi ekoki kopesa mpe communauté malade natu mama ozalaki na bakisi na be azali na batele ya moringa soki moringa toyebi keza matiti ngo ezalaka bien toyebi te esalami ndenge ni mpo mbilaki ekokanga monaki eza na badose te aza na bate wana na cité non te eza bate oyo bato batekaka bato bamelaka soki omelango eshofaka nzoto etelemisaka sexe ya mibali bandeko nanga omoni bakisi oyo etelemisaka basexe ya mibali lokola baviagar soki baviagar wana ete so na prononce kisi wana bien ya bakisi moso mdesa na laboratoire bien ke kotelemisa ekoshofe yo mais ezalaka na mwa temps moko boye siko tokeba na biloko mosusu mpe esama na afrique bandeko toyoka mingi moto amelango banda atelema kaka ekomi yo banere moto ekatani toyoka yango akufi likolo ya nzete aboyi kokita toyoka yango yango wana bapapa tobanga nzambe biso pe basi tosunga mibali na biso na beti so lexki mutema maba kongenda soki kufundana yango tina beti so parce que maman atekaka biloko ya ebisi na tekaka batea moringa tekaka na bate wana mais mbila kangi biloko musu pare eza na dose ti c'est que bakuti mama na biloko musu ateka pa lobika sala rappel na batanga wisi ya ko sala tanga sa bamela eza malamu mais otie tanga wisi nini na lobi te ke mama tekaka biloko mabe mais na ekosunga ndeko nanga mwasi santé basakana na ngoti batu bozoteka biloko batu bazomela santé basakanaka nango te ata bino bozomelaka biloko nazomela bacolagène oyo ekolisaka suki mela yango na limiti mpe na temps moko boye colagène ekolisaka suki soki omeli yango mingi toyokaka batémoignage ya mindele ke suki ekomi kobota wana kati ya nzoto ekomi opération babimisa suki ememaka mpe na cancer parce que communauté na biso eza communauté aloyenge soki eyoki eloko ekendaka mbangu ndeko na nga na mona moto asaka na santé lokola congolais te Kongola abakaka eloko nyonso kongo so beloko ane ko telemisa mobali kongola ko melango po telema eloko ane ko zongisa mwasi vierge nde kongola ko baka yango yanga nazo baka bakisi pona sepelisa mobali liso komba mokie lobi nazwi cancer ya matrice na kufi ya via chimiothérapie eza vi moko esumasi asoka sungi yo te eza mawa to pesa nzambe merci parce que azo pesa lobiko eza grâce nga siko bonga maladi ya kabwe na vanda ke ye nzamba za lokumu eza nzoto mais oyo nga moko nazo baka ba biloko na se pona zonga mobimba na sepelisa mutu mutongo pelo bitu koboya na biso ya na lola pe libale kozala te nga mobali na melaka na nka biloko pona telema na krakisi mwana mwasi bobo lobi musisa mutu ekatani nge bemba ko sepelisa mwasi ba papa kende na mwasi na ndengo kokeli soki aza mwasi ya ndumba lingaka makambo wana mingi etalie yo batela santé zaka na prité na ekoyebisa communauté na ke surtout na bamama tolingi komela mingi na komela bakisi oyo babiso komeli yango ekomisaka tioko okotela makasi yani place omela bakisi otela makasi bongo mpono kezwa te ya kopakola te na komela nga nde na bangi loka komela nga odvomi na pakola
bozomela bakolagene ekolisaka suki na manzaka yaya obanda komela kolagene ekolisaka suki omelaka kaka emela suki olingi ekolelo wapi yaya bando bota bapoyeba ezala suki biso bapoile eboti oyo na kati ya nzoto naye te soki bokuta dia na baka wana bokota na google baka wana ezali omela bakolagene suki ekoma oboto na kati eduke le cancer okomi na baopération bamoure na bamourese basakanaka na santé te bafundi ndeko na biso ya mwasi epai ya kamaradi na ye nde naloba kolinga nde ezalaki kulutu nsima nango koyinana ebotamaka yango bino bakamaradi ya poto ezalaka nini soki toza bien esimbi te tokabwani okovanda na point na yo te ka fo evantelaka moninga makambo détruit ka vi na ye yokoka kaka akendaka afrika atekaka mwa biloko okoteli mama oyo soki ntina niveau ya kofunda eza kitoko te yango wana baninga malamu bayebanaka na ntango ya pasi yaya na nga kokotaka na basentima bakamaradi te baza bato te yango soki ozalaki ya miti ya moto kobetaka masolo te yango nayebisi bamama bolingi kobetela baninga masolo ya buzoba nga papa eloko ezotelema te mikolo oyo nazokoka te papa mpe aza ya faible lisolo mona kobetela moninga yango wana yaya kobeta lisolo ya bostrako benga Clarisse mena ye mena kati ya Toulouse ya malungu motema papa Lukombo beta masola Bostra na Clarisse na kati ya Toulouse madame papa Lukombo benga Ginette Lunungu na France motema papa Persisiasia bobeta masola Bostra eza na age mosusu babeta asu masola buzoba te bongo te razine dia sonama wana bakamarade nanga bomwana diki la merveille pe na Suisse azali eza na ba age mosusu diki la merveille na Belgique pardon ma copine Limbisa diki la merveille na Belgique madame Binjila tobetaka masolo ya Bostra nakilelo na age oyo tobetaka masolo nga na eliso yoke nga mobali nanga zotema te ye ebandi ndenge nini bana si bakoli bamama bolingi nzoto koleka yesu masi ya kolo nzoto yaya kongola alingi sexe alingi libala alingi elamba trois futilité wana yange kanga congolais yango ezali raison bavi na biso eza limité yo ntango soki ebeta masoba nga papa azotelema te kasi moninga mpe akomi dorter na yo melisa ye te oyo pesa ye bambuma oyo baka eloko oyo mpo yo mo oke kobeta buzoba lelo papa komi na maladie oke kozonga kaka ke moto apesa ko soi disant bakisi ya bokoko tobenga ngo bongo ye wana boke kofunda pa police ye ndeli papa maladi ndeko na nga ndengo fundi esko pa police baye kopanza ndako na ye babotoli biloko mama akomi na ba merde ba lettre tout le temps baka mundela zwiloko na yo ebonga mundela ekofuya kutio ne loko te mama alobi mama Irene akutina biloko musa mike na hotel na ko mama pa bika biloko mike ngapi na yo biloko mike euta e Congo alobi nango eza bien te balobi akomi biso lettre ke eza na dose te na lekaki nango ndenge nini bakomi ko compliquer biso ngabi mama biloko mike onde tika bangadia mama sukika bon biloko mike ezebele ya eza na mabanga moko ya mikie ya basi batiaka na mai na kantine soko tiango na mai na kantine ebungaka libanga wana mai ekomi pembe libanga ebungi eza lokola mungwa soki mwasi asokola sisi kosokola nzoto azwi mai wana asokolelango nzoto na biso ya basi ekangaka mwasi nzoto ezongisaka mwasi mokie yaya naza na témoignage ya libanga wana moto asala mabanga wana salelango akoma kwa libumu mpasi bakepa dote babimisa ye bakayu na libumu do libanga na ndenge ekomaka na mai esefondre ekomi lokola ebungi lokola mungwa ntango mai ekotaka na kati ekenda su kokangama ya nzoto eza na buzoba nzoto eza na buzoba ndeko wana balongola ye bakayu abamaire na lapa abetelanga liso na lapa biloko wana eya biloko otia na santima te yaya litomba nini yo tia libanga wana ekoma mai okuza lokola mungwa esili na mai osokoli yango nzoto po sepelisa mobali loboke kozwaka bakata na opération balongoli yo mabanga ya soko kufi mobala kobala mwasi musu ese leo na kilelo mibali balela nsu basi bambula ebele eya kufa 2 ans c'est beaucoup bazweli yo mama leki ya bokola bana biso kutolelaka mwa 3 ans 4 ans mibali bakendaka na biso tutu ako pona bana yaya nazoyebisa bino moto akufa pona motu te to mibatela tant eza mauvais bafundisere na biso na France aza na problème pa police makasi moto afundi azalaki pire motu na ye yango baba moto akoboma yo
ezaka mutu boliaka na ye tomonaka bakamarade mingi bozalaki kotonga mokoka bokabwana aobenga baninga nyonso bozali kotonga bimisi yo mutu mabe akobosanaki botongaki bino mibale ntina kozala na bakamarade eza te yango nalingaka mingi nabenga baninga tokola na bango bandeko nabenga Clarisse Menayame ndeko mwana mama nabengi Jeanette Lunungu mwana mama nabengi Razine Diasonama mwana mama nabengi Diki la merveille na Belgique madame Binjila mwana mama c'est mie pona ki camarade tobeta buzoba na age to swana kitote ete ya biso tokutani mbala sima ezaki juste ndeko na biso mwasi choc bafundie aza mama a débrouillé à Kenda Congo son babiloko na après 8 jours ya vacances ni na Congo kozonga na poto ndeko mwasi bandeko ennemi alandela ravi na yo avec koza na Congo tango zongo sali 8 jours mbila kweda calculer pa na tamba okute na biloko po d'habitude so aki Congo ya kana biloko tala ki monter mabe gratuit na bato poto bandeko a France to dossier tozo funda na mingi kitoti ezobeta matro na France bafundi mutu atekaka biloko bafundi mutu aza na mbongo ya so ki funda mutu pa police ana mbongo police au futo te oke nyoko la kaka muninga pour rien nzamba pambola bino tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te bisous bye. Eh oui, bah tuninga décor aza wapi boye. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo. Pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier ba investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Epesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa Place Nazar. Tiomo na presse. To pasola nzela. Toronto City VIP de Maluku. Eko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Tcheni Bino. Benga. Na mwa mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.